Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu Siti ya Mama Nabiso, Sylvie Lokeba, Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, bossa abonné. La officiel TV Mode Sylvie. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu Siti ya Mama Nabiso, Sylvie Lokeba, Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, bossa abonné. La officiel TV Mode Sylvie TV. Bossa abonné na site ya Mama Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya bossa abonné, boya ebele. Boya sitete, boya bossa abonné. Bossa abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Bossa abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Lokeba, Bolingo ya Handicapé. Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya, bossa abonné. Bossa abonné. Bossa abonné. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga. Ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo. Bonjour, tous en matanga. Maman kilo, maman Lili, madame Kamise. Rabi di boum d'anko, moi, ok? Maman Lili est beaucoup. A coup fait Oyo. Maman Nabiso Zidezu, mère doublée. Simbi Mimi. Biso na kati ya Sylvie Mode TV dans Salaka. On est là au staff. Prise à la congolaise. Nishi LS. Kilo. Jamais. Au staff ya Sylvie Mode. Balobi pe corona esili o. Ils à la place ni. Moi, c'est avec Justine la Belle. Oh, yeah, Justine la Belle. Rabi ne change pas, moi, c'est qui stop au Kamouké. La carte, c'est comme les autres. Mais vous n'avez pas sur la bande. Et moi, on a la tête. Je te donne un bar. Mode, Sylvie Mode. Sylvie Mode. Mais voici. Oi, staff, e assim. Vai ser vai. Não, vai ser. Partager.
na idée na Mundela joa ko servir biso tala kaka boy na biso Mundele oyo servir biso. Bon appétit Sylvie Mode TV tala kaka grand poète mère Maman Lili wana yende bokilo na kufi te partager mawana ye donc Maman Lili tika olela oyo olelisa biso Maman Lili tika osala boye toye poto kabola mawa yo banzo lela oyo olelisa biso yaya kosala boete yaya kanga motema ndenge na kishasa basala voici hey, wana so meki bokoti na makala boya ya kopesa biso ya komela. Merci boy. Hello boy. Ah, boza mboka nini? Ya solo. Menga mono. Gape no ya nangana s'installer ouais. Le plus propre de la tu colo baboy. Bonjour maman, to moni awa événement ni sangisi bino po tozo comprendre to ka bozo loba loba bon non comprendre tes amis to comme il pona maman Lili za élevé do dans la fallait toya tellement basa mo kitoko baleki wow fallait toya ka tana nuye mo mutakufi mo siko bala biso quelque part bazali toko ya boye zala ezala kala kaka na mo na se présenter donc suka mona ko baksa siko des staff na o ya koto bali tuma mame ya bien boye bazili bango zala raté moi c'est pembe ya utawa tempo Babi pembe za bien boye moi c'est pembe na ya bota e pour ngata Aisha Pinto lituma mame ngunge kota te kinte kwa kuto mekate nono mafuta nzoi nono bola mafuta nzoi tomonia olobi nini mwana mongala solo notre belle te alelia ucholela tout à l'heure ata mamis siko bino bolinga lela ndeni ata yo aza poto mama malile kota ye na se malile okote na selembao amen tokos moi sina biso po mwana du matin baombela cigarette na kati awa cigarette etungisaka te
tolie biso tolie kituna malilie tolie Kotona penza uzana reso no bexista yoga longola volume